TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, et ça dépend de la Ernini aux Akolanda émission Navino Dépêche où il y a information, actualité à temps réel. Dépêche les a présenté dans la mission aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Pena Molimo. Dépêche les a émission où il y a actualité à temps réel, dans le système, il y a Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Gouvernement bimi to tchaka mo direct na ba chaîne na biso to lala ki te pour la sabino événement ya gouvernement to sala ki pe analyse o ba tu ba benga ki pour le makama gouvernement parce que le spécial Jean-Pierre Bemba et lui to la poste de nomination de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a tiki défense accueilli na transport malgré vice-premier ministre, il y a une analyse de la nomination de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a nommé, quand on a nommé Jean-Pierre Bemba ministre de la Défense, le peuple congolais n'a pas accepté la qui. Que Jean-Pierre Bemba a guerrier. A été un soldat, a été repère, ancien repère. A dirigé la troupe dans la rébellion. Tu vas que Jean-Pierre Bemba azali pion ya munene pour la rébellion ya ba M23 dans ba nomaki peuple ACP laki. Mais pourquoi Jean-Pierre Bemba n'a pas poste on a une année qui est mis 2 ans ce qui mémoire est limitée. Mais pourquoi Jean-Pierre Bemba dans le ministère de la Défense où le peuple a ce là qui bâtit le transport? Donc, on va critiquer la nomination Vital Kamerhe, même il y a des personnes qui ont micro na biso et qui na terrain pour toujours na terrain pour la réaction à peuple et à bataille des personnes. Donc, on a moins extrême Jean-Pierre Bemba Vital Kamerhe. Kota la boyo lobi eloko malonga ya koziliza te. Soki totali bongo ndeko Jean-Pierre Bemba. Ministère ya défense au ba PC yo moko yebi que Jean-Pierre Bemba azalaka ancien rebelle ya bitumba na tango kala. Ayebi pe ba rebelle au ba bundisaka RDC bien. Lelo nde ba PC ministère wana. Au moins que quelque part des solutions et vous à travers Jean-Pierre Bemba. Bon, Jean-Pierre Bemba a la capacité na ye. Solution peut couper sa solution peut n'andé na ye. Mais pour un pays comme la RDC et compter dans Moutouazaki ex-rebelle, il y a un ministre de la Défense. Là, je regrette beaucoup. Il fallait tous aller dans l'académicien militaire. Moutouazali armée à bandit, armée banda. Na likili à Mathia sali ba académie militaire mais pas venir me dire que pour azala qui ancien rebelle papa wana siko mboka ngo ya biso to komo kumba ngo ndenge nini. Merci bon pour la ndeko Jean-Pierre Bemba o ba pesi défense ya mboka na biso combattant Sibaché wana mina da bazila palpite télé wana c'était bagarre donc to peta bon tinati. OK, merci beaucoup moi la mboka pour la ndeko Jean-Pierre Bemba. Bon pour la faire na biso pour des chapeaux père vieux yo ambilati oyebi ba Rwandais ba Ougandais wana batuna yo zaira ba kokuna salela bisoka musala bien musala ya bien mais Jean-Pierre Bemba biso nyonso toyebi déjà aza moto a mérité place wana oyebi ke banda kala place wana esengaka azala alors ndenge aza wana nga namoni ke akoti directement na nef. Merci beaucoup moi Mboka ndeko yo kobakisa nini par rapport ya o nyonso yoka nasi bolandi tango banomaka batutu basepelaka mais bilan ya Jean-Pierre Bemba dans le ministère de la Défense, pourquoi bilan ezali négatif?
pourquoi bilan ezali 0? Nga na kosala ba analyse na ngai selon ngai, selon pe batu oyo na solaka na bango o balingaka émission actualité à temps réel dépêche na bao balandaka na question time lokola ba petit papo lokola ba vie na nga Selio na France, papa Selio na Paris, petit papo na Orléans, ba père Kofi na Londres, bazali ba mbiaka ba papa o ba vie oyo balandaka mission na ngai pe ba bengaka nga kopesa nga conseil kopesa nga bisu ba matière kopakisa nga ba matière pe ba félicitaka ngai na oyo nazali kosala. Bilan Jean-Pierre Bemba ezalaki échec, ezali échec totalement négatif. Topesa pourquoi? Pourquoi bilan Jean-Pierre Bemba ezali négatif? Jean-Pierre Bemba azalaki guerrier. Oh même mindele bazalaki kobanga ye. L'élection il y a 2006 contre Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba azalaki na armée moko très fort. Voire même première fois dans le monde, en Afrique, les Européens, les armée européenne. Et il y a, parce que Joseph Kabila leka, mais tellement armé à Bemba qui m'a cassé, en 2006, batina héros fort, et il y a dans Congo, pour intercaler Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, j'ai accepté l'inacceptable pour la pression ya mindele. Yango bolandelo ko na kozonga pression ya mindele ezala que Jean-Pierre Bemba accepté l'inacceptable. Pour na kotika Joseph temps libre ba débarrasser na Jean-Pierre Bemba batinda na CPI. Jean-Pierre Bemba bima tokanisa ke yem to comme président asala engombi a full mais et comme la souka candidature na ye ezala accepté te a soutenir Fayulu ti akepa Félix. Quand on met Jean-Pierre Bemba ministre de la Défense, tu repères pourquoi Jean-Pierre Bemba a échoué dans la défense. Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il a échoué dans la volonté naïe? Ton la volonté naïe. Premièrement, tant que Jean-Pierre Bemba ministre de la Défense, première réunion à Jean-Pierre Bemba, dans laquelle on a ASTV Media, n'a pas généreux à FARDC. Et là, Jean-Pierre Bemba lobaka na bango na première réunion na ye na zone de défense. Pour na kota Kankokolo. Na zone de défense, première réunion na ye avec ba officier militaire. Jean-Pierre Bemba lobaka ke officier nyon surtout a la ye CV na ye. CV na ye okomaki général ndengeni, to généraux ndengeni, okomaki colonel ndengeni. Asengaki ba généraux nyonso Bayana ba CV na bango. Jean-Pierre Bemba sengaki contrôle. Yaba généraux nyonso ba qui est congolais, qui est rwandais. Totikali komona demande ya Jean-Pierre Bemba ya liboso ba généraux bayana ba CV basa la enquête ya nationalité ba soda. Jean-Pierre Bemba lobi esalamate. Est-ce que esalamate Pona nini? Ce que Salamate, est-ce que le président Félix Tshisekedi a intercalé yango? Ce qui a intercalé yango pona nini? Et ça, Jean-Pierre Bemba, moutou a pu expliquer biso. Dans cette mission, Jean-Pierre Bemba a organisé une conférence de presse dans les journalistes et tout naïe. A soit qui décision malamu, généraux n'y sont na CV naïe, parce que les faux généraux mingi ya ba Rwandais, ba outa na ba brassage. Balata ba peti ba généraux, ba colonel, ba lieutenant, ba major, ba ya na ngomba la moko na FARDC wo peta généraux sans formation. Jean-Pierre Bemba sengaka esalamate. Échec à Jean-Pierre Bemba liboso yango wana. Et outeli la contrôle yaba kirikurum vite ba soda to yaba CV. Deuxième échec à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba tama komi na défense a signalé que ba M23 ba RDF ba bakisi effectif ebele pour na ko attaquer FARDC. Donc tama komi a pesaki déjà formation na conseil des ministres que
M23 RDF et Baxi effectif Yamakasi. Après ça, qui est-ce que pourquoi Basalaki au contrecarré M23 RDFT dans le message à Jean-Pierre Bemba? Pourquoi réaction Zalaki dans la présidence de la République? Deuxième échec à Jean-Pierre Bemba a dénoncé sans action. Est-ce que nous avons intercalé à sa action? Et ça, président Félix, to Yemoko. Yemoko a mieux placé, il a expliqué Bisso. Bisso a expliqué que Bakamu Oyoye a proposé qu'il y a malamu, mais pourquoi Makamouane est salamate? Tina Nini est salamate? Jean-Pierre Bemba lancé enquête. Il y a des soldats na kati ya FARDC oyo basalaki ba exhaustion na Kwamutu na Goma. Enquête wana ti lelo esalama te. Pourquoi? Jean-Pierre Bemba dans un moment qui a commencé une situation difficile parce que ezaki na moment wana Uganda koti na mboka na biso armée ougandaise to tchaka ngope na ACTV Media armée ougandaise akotaki na mboka na biso et puis appuyé na EAC ko Jean-Pierre Bemba kutaki EAC zali négocier na Félix Tshisekedi azaki na situation difficile ayeba ke loko ko sala ezalité wana ezali ba makambo na otangela bino o Jean-Pierre Bemba azalaki ko sala to ko dénoncer na conseil des ministres mais eloko moko ezali ko sala mate. Jean-Pierre Bemba lobaki force armée congolaise FARDC eza déterminé ya ko libérer ba zone nyonso ou eza contrôlé na ba M23 ezalaki makanisi ya Jean-Pierre Bemba azalaki déterminé armé à libérer ba Bunagana, ba Sake, ba Ruchuru, ba Windi, ba Mboka tout. Mais pourquoi asaleli yango te? Kaka Jean-Pierre Bemba motema ne sanduku. Biso tokoloba boye. Toseki Jean-Pierre Bemba ke na ministère ya transport, Jean-Pierre Bemba tiki défense. La défense a échoué. Pourquoi a échoué? Yemoko ndayebi. Nembaki ndekomoko à partir à Australie, Jean-Jacques, tout la dernière nouvelle réaction n'est mouké après la zone pour la Jean-Pierre Bemba. On propose une question pour la nomination à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, tu vas contacter naie en tant que temps nomaka ye ba que Jean-Pierre Bemba aussi sa guerre. Bon, si quand on comme un ministère il y a transport. Est-ce que batindi kuna pour échouer? Ezali ba deal en tout cas ba bazo critiquer ba humiliation ba lobby yo pona ozwa ndenge nini. Non, ba to ba kende pas trop na besoin que humiliation bon non. Jean-Pierre Bemba, il est en train de viser aussi les élections prochaines. Il joue le jeu aussi. Peut-être Yemogonde Moutou à Sengi à Kita na niveau parce que azali patron et la partie politique, hein, azali chef. Donc, la nomination de Soutouane Yaki, il a contribué dans la proposition, nommé Batou. Il a contribué. Donc, d'où Jean-Pierre Bemba a quitté un peu trop bas. Bon, ce qu'ils ont dit, stratégie, ils ont accepté, ils ont tant mieux. Mais, pour moi, de mon côté, Jean-Pierre Bemba, ce qu'ils ont visé la présidence, pour le futur, moi, à la place de Jean-Pierre Bemba, je devais démissionner. Mais tant que le système à gouvernement, il y a Félix Tshisekedi, et un système à Tindika Tchakal. Parce que si on a besoin d'information, Jean-Pierre Bemba va lobby que Ayaki n'a pas sa guerre, mais va salir un système à Tindika Tchakal. Alors, l'Inga Salaboué, c'est là va fuir d'information. Non, Jean-Pierre Bemba, oui, c'est que je voulais compléter. Jean-Pierre Bemba, il faut faire très attention. Jean-Pierre Bemba a visé prochaine élection. Oui. Peut-être à l'Ingi, que soit poste, il y a visibilité.
azo visé prochaine élection pas yazali alingi à sala neti a pe sa valeur na ministère wana. C'est que le ministère de la Défense et ça moi kilo il y a transport parce que il y a transport ngala ko mona Jean-Pierre akosa ane bien parce que bango ba banda makamba transport no ba papa ne ba aviation tout ça. Il y a défense Massoua, ministère il y a défense ministère il y a défense Jean-Pierre Bemba peut-être ils y étaient. C'est l'extérieur aussi, il faut faire très attention. Tout le monde a la pression au Ningezouta. Tout le monde a la pression au Ningezouta. Yama kimi na papa Jean-Jacques. Et ils allaient président de la République, ils habitent Tumbanaye à Bundayango. OK. Bah Jean-Pierre Bemba, Bazali, bah complément. Oui. Azali complément. Il veut pas peut-être se salir, il vient de loin. Là, bah prison à Salaki, Azo visé prochaine élection. À ça la poste Moroboye a valorisé responsabilité na poste naye kombo naye komona na rapide ceux qui transportent na mboka izongi Nasi bolandi ndeko Jean-Jacques boyoki réaction pour la Jean-Pierre Bemba parfois Jean-Pierre Bemba zaki na posa abunda bitumba asi sa guerre mais Félix président Félix tamsuye mkazo intercalé Jean-Pierre Bemba zaki na posa sisa ko sisa guerre tam sou ben jonction zo te pa ba français ba américain stopper ne to zo mona ndenge zaki pa kabila pour avancer pour stopper et à ça y est à trahir biso Sadek a trahir donc Jean-Pierre Bemba parfois à mon avis que guerre o ezala be filtration ezala ba complice à découvrir ba comme belé na kati ya guerre wana yango lokola yaza chef suprême. Il y a forces armées, il y a moi lokola yaza line comme ministre de la défense, mon conseiller Félix, et ça n'est dit au commun kotala. Mais à bon qui ne peut pas démissionner parce que Jean-Pierre Bemba a missionné en 2028 as la candidat président. Il y a un échec il y a Jean-Pierre Bemba et outi na makambu oyo na tangi. Azalaki na posa asala makambu oyo asali yangote. Asali yango pona nini? Injonction outi na mindele na ba français na ba américain na ba belge. To ezali président Félix Moutaza ko pekise tika tika. Tout le monde a dit Jean-Pierre Bemba ko déloger. Je l'aime. Abouki je l'aime ndaku. Il y a Joseph Kabila. A comment il a posé que ne kingakati. Mais à Sougara la je l'aime a kena kingakati te. Pourquoi a kena kingakati te? Bisonyo sonayo toloba. Mais Jean-Pierre Bemba a échoué naye. Yemogabi pourquoi échoué? N'est na lobby. Il faut injonction ou tu pas mindele. Ou bien président Félix Yemoko parce que Jean-Pierre Bemba a dit ça le côté sans autorisation il y a président Félix. Motema na Yemoko ezande sanduku attaque homme d'État. Si on va nommer Jean-Pierre Bemba ministre il y a transport, ngana yeko ça la analyse. Est-ce que pourquoi Jean-Pierre Bemba nimi ministère il y a transport? Bandeko Jean-Pierre Bemba nimi ministère il y a transport parce que ayebi que guerre est compliquée. Na défense a su bakal ebele. Et quand ça bakal ne na lobby injection. Ya minele to yemo président Félix Tshisekedi. Yango Jean-Pierre Andimi ko kene na transport parce que ayebi que la transport Jean-Pierre a resala d'exploit. Transport ils ont partenaire pe na banzela ba route. Transport ils ont partenaire pe na ba route. Selon ma recherche na Stanley Morton. Nous sommes au temps à classe Stanley à Loba. Sans chemin de fer na Congo, RDC et Kozala 0. Wana Stanley. Tu vas découvrir Congo. L'explorateur. Alors que sans chemin de fer na Congo, RDC et Kozala toujours 0. Alors, Jean-Pierre Bemba stratège. Dans 5 ans, on sera venu dans le transport. Après, on a fait un chemin de fer. Kinshasa, Équateur. Kinshasa, Kassai. Kinshasa, Bandundu.
Kinshasa, Lubumbashi, Kivu, Goma. Soka sali yango po, Makisala sali yango na 5 ans. Jean-Pierre Bemba pa ko sala yango na 5 ans. Kuna azana facilité parce que kuna na transport ko sa ba chemin de fer. Président Félix akolo bane ke mbongo na gouvernement bimate, mais donc na za ministre de transport akoki ko tambola ye moko ko luka mbongo et pas investisseur. Aye na bango batongi ba chemin de fer. Avantage à liboso ya Jean-Pierre Bemba, tant que on a tongi ba chemin de fer, a tongi ba tramway na Congo, et qu'on pèse biso, ba Congolais pour ça to voter dans 2028, et à la tricherie qu'on a la contre-yé, to Félix a kolinga ko dribbler, peuple a ko la simane parce que, a ko ba ke mutu azali malamu. Ndenge to moni, ezo salama, na ba mboka mususu pa ba Ibrahim Traoré, na ba Sénégal. Na moment oyo, na Congo toza na aéroport ya malamu te. Toza na ba port ya malamu te. Kobanda este, ouest, sud. Toza na ba aéroport ya Biezate Njili, eza lokola aéroport ya Lidl. Alors na moment oyo, Jean-Pierre Bemba, na transport, akoki ko négocier na 5 ans oyo, atonga aéroport moko ya danger, et ba aérodrome ya danger dans la province nyonso. Soka sali chemin de fer était akoki ko sala ba aéroport ya bien. Oyo e ko pesa e crédibilité. Sans aéroport ya malamu, sans gare ya malamu, sans banzela ya malamu, nyonso tokosala ekozala pamba parce que nzela nde esalaka nzela ezali première infrastructure ya développement ya mboka nzela aéroport parce que na nzela ekopermettre bakisi euta na elonga Kinshasa ekende na baprovince elonga baprovince eya nzela ekosalaka bakisi ezoya partout na babateau bazoprépare port ya banana Jean-Pierre Bemba kosala tout port ya banana esila pour makambo ekende bien. Deuxièmement, Jean-Pierre Bemba a kosala l'effort, azongisa ba compagnie à l'État. Lokola RVA ezonga na niveau ezalaki, régie de voies aériennes. Azongisa RVFM, régie de voies fluviales, azongisa CVM, SNCC, ONATRA, AAC, Congo Airways, Transco, Transacademia. Jean-Pierre a kosala l'effort na 5 ans oyo, azongisa biloko oyo. Aza mayele, aza stratège, aza politicien moko avéré. Atali bwe, guerre, na défense, naza coincé. O nazo linga na sala, moyen na sala mweza te, parce que, nga naza chef suprême te, chef suprême eza Félix. Mais na transport, Jean-Pierre Bemba koyiko tambola, ataki homme d'affaires. Jean-Pierre Bemba aza na ba milliards, papa Jeannot Bemba, atika 7 milliards d'euros, plus de 10 milliards de dollars, oh papa Jeannot Bemba tika eza na banque, na Portugal. Jean-Pierre Bemba koyi kozwa pe mbongo wana a investir yango na mboka, parce que eza business na ye. Soki bolandi histoire ya Jean-Pierre Bemba, ndenge akoma na rébellion, ntango bakimaki musée akendaka na Uganda. Akimaka na ye, na poto, Museveni aluki Jean-Pierre Bemba, parce que ntango akimaka Jean-Pierre Bemba akimisaka bavion na bango nyonso. Bavion wana ekendaka na Uganda, ekomi kosala transport na Uganda, nde esalaka ke bakutana na Museveni, Museveni a proposé Minduki aya na Congo. Tile lo nde Jean-Pierre Bemba aza actionnaire na ba compagnie ya transport ebele ya aviation. Bino bozo sekeka ka Jean-Pierre Piaka, Jean-Pierre azangi mbongo, Jean-Pierre azangi mbongo te. Papa Jeannot Bemba tika 7 milliards d'euros na Portugal. Oh, ils ont la valeur à peu près à 10 milliards de dollars. Jean-Pierre Bemba est azali patron de patrons. Papa Nazalaki patron de patrons zaïrois. Donc papa et Jeannot Bemba, à l'état qui va congolais nyo son ambongo. Jean-Pierre Bemba est patron, azaki na ba comsel. Rebelle, à saleri ba barrage bela zu mbongo na ba Centrafrique partout. Donc akoki ko investir na guerre
amoni benjonction eza trop makambo eza trop bakale eza trop aye kote oyo akozala nde na souffle akokisa mokano ya peuple toseka ye te totalela ye nde soki aeshue awa wana tobwaki big chubi publicité moko ya big ezala kolenga wana tobosani carrière ya Jean-Pierre Bemba libela Jean-Pierre Bemba oyo bozomona na ntango azalaki vice-président de la République Jean-Pierre Bemba akendaka na Inde compagnie bomonaka Transco ya babis mutu aya nango na Congo Jean-Pierre Bemba ntango Jean-Pierre Bemba akendaka na Inde asignaka contrat na Transco ezalaka ke soki aganye baélection akendaka kosigner contrat na Transco d'une manière précise ici à Goma, particulièrement au Nord Kivu. Je m'engage en dehors les 6 mois. J'ai bien dit dans les 6 mois si je suis élu, à rétablir la sécurité dans tout le Nord Kivu. J'ai bien dit, dans les 6 mois si je suis élu, je m'engage à désarmer les groupes, les milices armées. Nasi tolandi. Tolanda vidéo ya Jean-Pierre Bemba. Ndenge bato yi depes baza koyebisa eke. Ndenge nini bunagana. Jean-Pierre Bemba zaki na kanda neti. Abeta bata yi depes li kofi. Parce que baka mwepele. C'est l'homme de formation Moussouso Biso Tosanango que Jean-Pierre Bemba zaki na posa récupérer bamboka ana nyoso. Jean-Pierre Bemba zaki na posa akanga Kabila. Mais Moutazale ko pese président Félix tika kaka tokotia mboka deso de tika. Yama tiki na ye ate na ye na ministère ya transport. Merci mingi na asi bolandi tokomi na suka Jean-Pierre Bemba esengo na nga na embela nzembo kitoko Kongo Jean-Pierre Bemba innocent tolanda ta mo extrait. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé en Durant la période litigieuse, Bemba n'a jamais été en RCA, n'était pas le chef militaire à la tête de ses troupes, mais c'est l'ancien président centrafricain Patassé qui donnait les ordres relatifs aux opérations militaires. Nansi bolandi extrait nzembo tango bakangi Jean-Pierre Bemba na sala ba risque tango na Joseph Kabila komekate na yembela Jean-Pierre Bemba ka nde na yembela ka Congo paseleki nde na yemba debout congolais souci koyembela mboka na nga na pandi makamba patriotisme oh depuis musée debout congolais na yembela ka musée Jean-Pierre Bemba na yembela tanga ke ce pays attaque mwana mboka bakangaki injustement na koyemba passe eleki po congolais passe eleki moyibi na moyibi
ezali attaque nazaka artiste musicien gospel et puis artiste engagé pona lelo tosuki awa botya ba commentaire na analyse oyo ekozala mpenza malamu mingi nde tokutani mbala nsima nasukisaka toujours na prière oyo nyonso alandi nga aza na problème ya santé ya diabète ya barein ya cancer ya sida ya n'importe quelle maladie ezotungisa ye. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Pe na tiki mboka Kongo na maboko na Nzambe ndenge na yemba Nzambe tata sunga Kongo Nzambe tata kamba Kongo. Nde tokutani mbala sima na ba dépêche ezali koya pona lelo bye bye. Procureur Moreno, dire les droits, rien que les droits. Michonoka, dans l'innocence de Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas il n'a pas tué. Il n'a pas pillé, il n'a pas violé. Dans ces fausses accusations montées de toutes pièces par le procureur de la CPI contre les sénateurs congolais, nous relevons plusieurs contradictions de dates, de faits imprécis, ainsi que des chefs d'accusation vagues. Le soutien des Congolais au sénateur Bemba embarrasse la CPI et les ennemis de la Grande République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé. En durant la période litigieuse, Bemba n'a jamais été en RCA, n'était pas le chef militaire à la tête de ses troupes, mais c'est l'ancien président centrafricain Patassé qui donnait les ordres relatifs aux opérations militaires et fixait les cibles sur le terrain. Comment Patassé peut se trouver d'ailleurs Jean-Pierre Bemba au geôle de la CPI? Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé. En depuis sa création, la CPI fait l'objet de nombreuses critiques. Son travail est jugé improductif, politisé, mené de manière incompétente. Rendre la justice et punir les coupables de crimes et de guerre, c'est bon, mais la CPI doit adopter une politique appropriée pour son avenir, sinon elle sera fermée comme Guantanamo. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé. En Maman Liliane Bemba, la Bible dit: invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Rendons grâce à Dieu et restons en prière afin que ce processus qui a commencé avec le sénateur Jean-Pierre Bemba soit juste, équitable et signe de la délivrance proche de la Grande République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas pillé, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Jean-Pierre Bemba innocent, il n'a pas
aimez, partagez et abonnez-vous.